conseil na pesi bino bandeko na ngai avant nga mpe nayeba bango ezalaki kaka boye nazali koyeba bango te projet eyaka na popo na biso kabaka bamindele baye na projet oyo bapesi ntango na bamboka tolo na moringa tokose trouve na ti lelo oyo bato oyo balona bayaka na projet wana kote na biso po tolona nzete oyo moringa na bagraine bapesi biso ntango baye kosomba banzete oyo tolona baoyo ebotaka mwa 100 mwa 50 80 bazwaka mbongo koleka bato ya kokata masango na fufu bato bakomo regrete nzete oyo tozali komona nzete apamba nzoka ezali nzete ya mbongo comme biso toyebaka ngo utilité nango te ndenge tozoloba bandeko mingi toyebi ntina ya nzete oyo moringa te mais tosala nécessaire totambola toluka bagraine ya moringa esika ebotaka soki eboti ekisaka lokola tomate moko ezaka ya molai ezaka eboti ekiti molai nsima topasolaka kopasola bokomona bagraine wana ezaka ya noir ekiti boye ntango ekokauka nde opasoli bagraine wana ntango okozwa yango ozwi mabele oluki bachasse okati ale ozwi mabele otie na chasse ozwi graine moko obandi kotia kote okomona noir ezali nde kote msisa ya graine wana okiti yango na se ya mabele masoko nango omati likolo ntango ozwi matiti ofiniki ozobwaka mai soki omoni kaka ebimi longola matiti kaka kisi nango bwaka kaka mai. Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Voilà, très chers abonnés, fidèles abonnés de la Fantastique Info Télévision. Kimia Nanzambe ezala na bino, ezali bongo moko wa balobeli na bino, na kombo ya Messier Tita Sephirin, oyo ezali moko ya bapanzi sango. Comme votre humble serviteur, na kata chaîne na bino bolingaka mingi. Yambo ete to meka nako banda émission na biso ya mokolo ya lelo. Owapi tozosala yango na moko ya ba expert, na moko ya ba papa, moko ya ba agronome intelligent. Ye moko koyeba kopesa kombo soka bengami nani. Mais kasi tosengi na yo mbala ya liboso ya kolanda biso hésiter te na koyeba na kosabone na chaîne na biso et puis kozanga te na koyeba na koliker et puis na commentaire et tant que tolobaka ete Fantastique Info Télévision c'est une université buissonnaire, c'est-à-dire biso awa oza na facilité ya kobaka mayele ya kozwa mayele et tango tolekisaka émission na biso lokola na bato mayele o bozomona o botalaka pe bokolakisaka kozanga te na kozwa kaka bloc note na yo tiango mopanzi epi na stylo mpona kokopie epi oza na question ya kotuna kozite te na koyeba na kokomatele biso kozala vraimen malamu. Mbote papa kombo lisusu nani balandi bazolanda ya Fantastique Info Télévision na moko Bikakale Eze. Papa nani? Papa Bikakale Eze. Papa Bikakala Eze. Voilà, okomeka pe na ko sala o babengi bongo échange de micro puisque micro mosusu fonctionne ezali malamu te. Mais kasi lelo toni toloba tobeta lisolo na bino papa Bikakala Eze. Tobeta lisolo na bino na oyo etali bongo sur l'arbre obosi kosimba na maboko na bino. Je crois ezali jeune plante na kombo ya moringa soki na kosi te oyo simba na maboko ezali yango eza moringa toza na commune ya Sele na mboka Kindobo quartier Kindobo koko ze papa na biso ze kaka ndenge na misana kobenga yo tolingi totalisa balandi ya Fantastique Info Télévision po etali bongo moringa nzete oyo wapi la plupart d'entre nous
et puis bamembre ya Fantastique Info Télévision banégligeaka. Mais kasi bino bomeka mpe kotalisa biso kobeta lisolo kofongola bayimboka misu epi mayele oyo etali bongo nzete osimbi na maboko na bino. Bandeko nzete oyo nasimbi moringa kombo nango eza moringa eza etili na Congo na biso. Même ministre de l'agriculture ayoka yango eza utile parce que eza capital mingi po ezo salisa na ba malade ebele 22 malade. Moringa ezali moko ya banzete oyo wapi tokoki koloba nango ete ezali nzete moko miracle, c'est ça non? Eza nzete moko eza miracle. Eza nzete oyo ezobikisa plusieurs maladies. Parmi ba maladie oyo wapi oyo ozotangela biso papa na biso tokoyeba na kosite yango après, mais kasi talisa na Fantastique Info oyo bazona no mokili mobimba partout bameka mpe na koyeba moringa ezali nzete eutaka wapi mpe nzete moringa bino bosaka ndenge nini mpona koreconnaitre ke wana ezali nzete moringa. Nzete moringa ezali nzete euta soit na ba pays étranger net Canada bon tolo ba pays étranger biso tozwa yango kasi tozali kosalela yango boye ntango moringa eboti mbuma nango eyaka molai ntango ekauki nde topasolaka na kati kuna tokutaka bambuma ezalaka kuna yango tosalaka pipinière totie na bachasse ndenge na simbi chasse oyo ofiniki ebimisi nzete obandi korose mai otie fume oyo totiaka ya soso swati ya ngulu mpo eprotege yango ekola mbangu na lombangu mpe elumbelaka mpe te ekufaka pamapamba mpe te totilizaka yango kasa nango. Moringa osaka ndenge nini mpona kodécouvrir keno nzete oyo ezali moringa? Bakasa nango toliaka yango na monoko nabuki kasa nango oyo nabuki notie na monoko natafuni na meli mpe soyo na nzete nakasa nango mpo eza etile ezosalisa nga ndenge nazolia yango naza na esengo nango ndenge nazotafuna yango. Papa na biso koko se oza na esengo nde ozolia moringa antuka osala expérience bato nyonso bamoni na miso kasi luka ete otalisa balandi ya Fantastique Info Télévision olobi oyebaka moringa na makasa na yango. Makasa na yango tomoni yango eza mpe la forme ya rond ya boule et puis partie mosusu eza mwa jaune mosusu eza mwa verte. Mais ça sikoyo tonto oyeba oyo etali bongo moringa importance nango ezali nini na bomoi ya biso bato parce que yango ebotaka mbuma te mais toyoki olobi ete ebotaka mbuma mpona kozwa bagraine to baliaka. Importance nango yango nalingi nasembola nde importance nango ezokotraite biso maladi de 1 na kati na ndako soki bozotilize bakasa oyo ya moringa bokausi yango na moi te obuki otuti oluki kifinuku moko ya bien ou bien kopali moko ya bien otie yango kati na ndako molunge oyo ya moi oyo ezobeta yango ekokauka kaka na kati ya ndako libanda te na kati ya ndako otie yango ekauki. Mama ntango azolamba bilia atie bilia na ye na moto atie basosi nyonso atie nyonso ekomi ntango akokitisa yango azwi parti ya poussière wana ya moringa abwaki na biloko wana abaloli 2 cuillère akitisi azwi kifiniko afiniki na fufu mpe edem na kafe mpe edem. Ntango tozosalela yango yeba baforte fièvre makila na bana mike oyo basilaka makila basilaka bamai ekotikala kokota te na kati ya ndako na biso. Donc yeba ke tout l'épidémie ekoya na nzete wana ntango bozotiliza yango na ndako épidémie wana ekokota te na kati ya ndako na bino. Mutabela Karine totretaka ye na nzete oyo hémorroïde totretaka yango na nzete oyo kaka bakasa kaka nzete kaka te kaka bakasa nango kaka toza na posa kaka ya kasa ya moringa yango totretaka maladi ebele. Hémorroïde tokotraite yango toloba typhoïde tokotraite yango na bakasa moringa.
totutaka kotuta otuti bakasa wana obuki yango kamwa mingi otuti ofini mai nango moto ata motio mpo ebimaki bomati ye makolo likolo botuki ye mpo ezongaka mwa moke na nisi nango bozwi na porte bozwi mai wana bokoti na porte botibandi kotangisa ye na nisi wana donc ntango ezokota kaka na kati ya monoko wana ya nisi esili yebaki moto wana deja malade wana esili ya mwa. Maintenant, si par exemple, était sombre limité, oui, eza hémorroïde interne et externe. Il faut kotongola yango. Batuti bakasa donc propre mai nango bofini na maboko botia mai te oyo totokaka te oyo tomelaka te kaka yango na yango ya kasa wana ekobima vert nango wana yango bokotilize. Voilà, bah, la Fantastique Info Télévision, quand on est Fantastique Info, c'est une université boussonnaire dans le Congo. Tout ce qui est partagé, au s'abonner la chaîne Nabiso, et vous allez un peu, et vous allez jamais dessus, dans Auto Lobaka, Yangonande et ça Maka. Bah, je pense bien, Mingi Bazola Nabiso Bayebi, Bazale Belé, ma grand-père Nzubila, et depuis village abonné, pourquoi pas Grand Gilles. Bazali mo belé ba maman na biso Brigitte bazali mo belé bozali belé partout akomo mingi ya kotanga nzate mais kasi bozali belé tozola na biso papa biso Dadou le niveau des États-Unis d'Amérique bozali belé mais kasi papa kokoze tel ça na Fantastique Info na otali bongo Moringa ozo koloba bien mais est-ce que là préférable na koyeba na kolia soit na koyeba na kosala la koutiliser Moringa matin et soir. Oui, il faut qu'utiliser ton pourquoi soit midi na buki kasa wana nazotafuna na buki kasa wana batie na biloko na ngai na buki kasa batie na fufu na ngai nyonso bakolamba na kati ya ndako il faut na lela Moringa po na ndako na ngai ba grippe ekota te ekokota te ata mokolo moko ata balobi wa malade eyaki bazokende kokabola vaccin ya liboso biso na bokoko eza bokoko nzete que vaccin oyo ya mondele ezoyesa bato malade. Il paraît aussi que Moringa babi ebi ça rappelle misu. Oui, yango nalinga natanga me yo ozokata ngai. Na misu mpe ebikisaka misu bato oyo bazali bamonaka bien te batuti Moringa wana kaka ndenge tozosalela kaka bafini kaka mai ezala propre biso na buyaka totiaka kasa tozwi kasa totie mwa mututu ale bazwi mwa mai wana ale batangisi mutu na miso bazotangisa ye okomona flu wana oyo yamonelaka na miso te akomona eza tembe te na minu il faut batuta yango bazwi mungwa batuti bazwi ka mwa mungwa muke batuti na bakasa Moringa bazwi liboke ale batie na kote mine esalaka ye pasi akangi na minu na Moringa akangi yango ti pendant 10 heures 1 heure bien 1h30 2 heures afongoli munoko atangisi soyi wana akomona nyama oyo etungisaka ye na minu akobima singa wana bokomona ngo eza pembe $50 na liberté botia mutu oyo abelaka nini carine interne ebelaka etungisaka ye munoko akokaka te apasola swati mukuwa ntango nasaleli ye Moringa nazwi Moringa oyo bakasa na tuti liboke na mwa mungwa nasangisi natie ye mwa liboke wana natie ye kote oyo natie akangi minu na liboke wana akangi 1h30 soit 2 heures ale ntango boyebisi ofongola munoko afongoli akisi munoko ne boye so ebandi kotanga bokomona nyama wana ya pembe ya singa ekobima yango moko bozomona yango ndenge ezokita pembe wana ekwei na se maladi ya karine esali nini esili bon peut-être parce que eza na ntango toza na bato mpe tozozela bazozela biso baya Fantastique Info Télévision papa na biso kokoze tomona si Moringa na maboko na yo
otalisi bato avantage mpo otalisa toujours kokonde otalisa bato avantage ya moringa bato mpe banegligeaka moringa na baconcession ti te nango te oza mpe sur ke moringa ekoki mpe kotraite oyo abengi bongo na côté ya élevage de poule. Oui, donc eza utile ya kotraite côté ya élevage. Donc yango ezoboya eloko te, c'est-à-dire élevage abelaka lokola biso bato malade ya nyama eza ekoleka kutu ya biso bato lokola ngombe aza na maladi moko koleka nga mutu traitement ya ngombe eza cher par rapport ya nga mutu mais nzete oyo ekosalisa bato oyo baza na baferme ekosalisa ye koleka ndenge ya kosomba bakisi ya munganga mpona kotraite bibwele na ye etraitaka papa po eza kisi eza international. Eza kisi ezali international eloba yango papa na biso koko eza lobi ezali kisi ezali international mpona koyebisa bino selo barecherche tosalaki tosali moringa ezali bongo pays oyo ezali oyo eza pays numéro 1 oyo baexploitaka moringa ezali bongo na kati ya Inde pare nde balobaki bongo epuis koloba lisusu ete moringa babienfait nango ezali mo ebele kasi totalisi bino elongi na papa zipa ko osazoloba même si na basoso bino baoyo wapi boza na bapula ye moringa okoki kontute yango mpe otilize yango na baniveau ya bapoule na yo balia mpona koevite épidémie bazomela voila lolenge papa koko osazoloba koko se bandeko batuni balobi eloko nyonso ezalaka na avantage nango mpe na désavantage nango maintenant bainconvénient ya moringa ezali nini inconvénient nango les avantages nango ezali nini avantage nango mpona désavantage nango mpo tosalela yango boye parce que totiliza yango mpo yango ezala lokola kisi moko eza international na Congo na biso. Désavantage yango ezaka na te eboma mutu te eza na convenant te parce que même bébé ya pamba oyo abotami lelo okopesa ye moringa akufa akosala réaction te akufa pe te même bébé oyo abotami lelo totie mai totie yango totieli ye na nini na ye na kopo na ye topesi mo nzete oyo akomela yango mpe azokola. Oui. Voilà, bana Fantastique Info télévision tokomi koshite mais kasi tokoloba ete avantage yango wana koko oza topesa na biso ezali mwa ebele mais kasi yo moto olandi biso mpe yo moto ozokontinue kolanda biso n'hésitez pas na kosabone puis kopartage aussi balien na yo moto ezitaka kosomba moringa mais koko ze balandi batuni bazoloba ete moringa ezalaka même un peu très rare mpona kozwa yango ezalaka très bon ezaka très rare te parce que bato ebele bayebi moringa te na baparcelle ebele ezali même toloba même na masina kuna baparcelle ebele ezali mais bato comme teli bayebi yango te yango tozoloba ke eza rare mais ezali na kati ya Kinshasa moringa eza ebele bato mpo bayebi yango utilité nango te mpe bamosusu balona nzete ayebi yango nkombo te kaka nzete alona kaka na kati ya lopango comme teli nga nayebi yango soki nakomi wana bamapangu mosusu batunaka papa kasi ozobuka mpona nini nga nabukaka na ngai yango mpo nayebi utilité nango kokoze mission mosusu tokosalaka mpona koloba ya lisusu ete koyeba utilisation ya nzete ya mboye tosala nini okona olona yango bana Fantastique Info télévision plusieurs d'entre nous tozolona babikona na baetikando na biso kasi baréalité ezali mo ebele lobi na yango okomi koregrete après 5 ans opéra le temps non inutilement kasi koko oza mpona koachite tokoloba lisusu ete bana Fantastique Info o télévision oyo bazolanda biso lolenge kani mama na biso ya président ya ONG Yimudwe Justine Mukoyi bazolanda biso mama na biso Ariette Mulumba mama na biso Brigitte mama na biso
na kombo bazali mo ebele bazolanda biso, Adrien depuis Allemagne bazolanda biso, na mama na biso Hélène depuis mikili ya poto azolanda biso ya village ya Kimpolo. Bazoloba ete kokoze na oyo etali bongo mena na batu oyo wapi bazali na bosenga ya moringa pe oyo wapi lisusu bazo kobosana kozwa moringa na baetando na bango, kasi comme question comme conseil nini oyo kopesa na bango yambo ete na koyeba na koutilize moringa avantage outi kotalisa pe des avantages obi ezali mwa mingi te, mais kasi conseil nini ezopesa na bango? Conseil napesi bino bandeko na ngai avant nga mpe nayeba bango ezalaki kaka boye, nazali koyeba bango te. Projet eyaka na popo na biso kabaka bamindele baye na projet oyo bapesi ntango na bamboka tolo na moringa tokose trouve na ti lelo oyo bato oyo balona bayaka na projet wana kote na biso po tolona nzete oyo moringa na bagraine bapesi biso ntango baye kosomba banzete oyo tolona baoyo ebotaka mwa 100 mwa 50 80 bazwaka mbongo koleka bato ya kokata masango na fufu, bato bakomo regrete nzete oyo tozali komona nzete apama nzoka ezali nzete ya mbongo comme biso toyebaka ngo utilité nango te ndenge tozoloba bandeko mingi toyebi ntina ya nzete oyo moringa te, mais tosala nécessaire totambola toluka bagraine ya moringa esika ebotaka, soki eboti ekisaka lokola tomate moko ezaka ya mulai ezaka eboti ekitisi mulai sima topasolaka kopasola bokomona bagraine wana ezaka ya noir ekitisi boye, ntango ekokauka nde opasoli bagraine wana, ntango okozwa yango ozwi mabele oluki bachase okati ale ozwi mabele otie na chasse ozwi graine moko obandi kotia kote okomona noir ezali nde kote msisa ya graine wana okiti yango na se ya mabele masoko nango omati likolo, ntango ozwi matiti ofiniki ozobwaka mai, soki omoni kaka ebimi longola matiti kaka kisi nango bwaka kaka mai. Mais pourquoi moringa ekokola nango croissance nango pourquoi moringa croissance nango ezalaka un peu difficile? Au moins ezokwea c'est comme si elingi te ezoperdre bafeuillage nango yango mo ezokweyaka au juste et pourquoi bongo? Moringa ekweyisaka bafleur soit nzete nyonso ava ekolaka tout kasa ekweyaka ezaka mwa pasi parce que eza nzete ya biso awa na Congo te. Eye kozwa mabele ya Congo malgré mabele na biso eza nzamba apambola yango bon yango wana ezosimba mais eza ya biso na Congo te, eza ya bamindele, eza ya bato oyo ya poso mundele ya biso ba noir te, mais comme tel biso comme tel nzamba alingi biso Congo na biso nzamba alingi yango, alors yango wana bamindele balongwe kuna baye kolakisa biso nzete oyo po totiliza yango mpe ezosalisa mpe biso ndenge nazaka na esengo nango nalekaka yango te, meme nazokende otambola soki namoni yango na butu nabandi kokende oliaka yango po esalisaka ngai. Dernier mot ya bino ezali nini papa na biso kokonse? Dernier mot eza bandeko na ngai toluka moringa yango tozolakisa ya munene mpe eza kuna tolakisaki yango liboso bozomona yango boluka moringa kasa nango eza ya pete, eza lokola mbondi biso toliaka mbondi na bayaka, eza sucre eza mwa zei moke malgré eza mwa zei okoyoka yango pasi te bia tafuna yango toluka tolona yango na bamapango toluka tolona yango tolongola banzete pamba oyo eza nango na ntina te ke bato basungama na yango oyo soki eza na lupango ngai na okoya kosomba bakasa nango nakoya kosomba bagraine nango olingaki kosala wenze te na bakasa ya moringa osali wenze soki naputi yango eza ebele nakosomba yango po ngai naza nango nayebi utilité ya nzete na ngai.
Voilà, voilà, Fantastique Info Télévision, Coco Z, Tondio, merci. Et puis, merci d'avoir besoin de biso. Qui utilisation, avantage ya Moringa, bien fait, bolamu o Moringa, o Isaraka, na ba nzoto na biso batu. Mais pendant qu'on va lisusu ete Moringa, ezali nzete uta na bapaya. Kasi bamela biso ngo awa na ba mindele pona ko biso poto ba bénéficiaire na yango. Mais kasi kotala malamu ezali nzete moko miracle oyo wapi bamaladi ebele ebikisaka epuis koloba lisusu ete oloni yango eza mpe lisusu na mbongo eyebaka na poto voilà kasa nango batekaka yango wapi ok voilà donc na poto mpe nayoka babenganga bongo balobaki ete sans oublier bapa na biso lubaki ya coup de chapeau baloba ete yango na poto etekamaka par kilo ya kokosa mpe ezali te koko oze moko alobi yango en direct koloba lisusu ete moyinga soki oloni yango omoni ezopusana kasi ezopela bafei nango ikozanga kobanga te luka moyen o entretenir yango malamu tya fume epuis yango ekoluka moyen kozongisa lisusu bafeuillage nango tika ete nzambe apambola bino na biso oyo moto soki libaku ya kolanda biso na mokolo ya lelo totondi bino bye epuis merci na nkolo yesu masiya tokutani bongo mbala ya nsima kobosana te na kosabone na chaîne na bino télévision Fantastique Info Télévision mpona émission mosusu toyokani tokutani bongo mbala ya nsima bye kokoze bye 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 bye. Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement.